La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Mutu nyonso alandi, mutu nyonso amoni ndenge balukeli Jérémie na Liza. En tout cas, biso mutu mata olobake ayoki ba audio te. Biso nyonso toyoki ba audio, biso nyonso tolandi likambo yango penza na réseaux sociaux ndenge lelo ebalukeli Jérémie na Liza. Na bakselo moko ono yo loba lelo na bato balandaka biso to pe na bato balingaka mamba théâtre bandeko. Jérémie abebana nani na Sydney, Kevin Sydney. Na si boyebi Kevin Sydney, mwana mama de la paix, bazalaka bien na Jérémie. Babebana po anini, na olobelango awa. Jérémie abebana na Cardozo. Jérémie azaki bien na Cardozo. Na Cardozo babebana po anini, awa kato olobelango. Na bato ebele o babebana to olobelango awa. Alors boyaka olobaka na biso te, ke biso nde to opanza musala ba comédien. Boyaka olobaka na biso te, ke biso nde to obebisa musala na bango, po bango moko d'abord, balingani te na musala na bango. Boyebile pourquoi na obi ke bango moko balingani te na musala na bango. Ba comédien ba na jalousie, ba comédien ba na motema mabe. Nga etona nga te soki lelo Liza abalukeli Jérémie, oh Liza tongi Jérémie, oh Liza salibwe, mais za ba jena bango za ndenge na bango batonga na déjà. Batonga naka deja, eza ndenge na bango batonga naka. Jérémie a kritikaka batu na kar na se ya bagag afinga ka baninga na kar na se ya bagag. Siko lelo Liza lelo olongwa o, mobile no lelo olobana olongwa po Jérémie afinga yo na bagag. Me bowanga naka ke o Jérémie aloba izala bambwa ke la te bino bowanga nango lelo bonzimi yango. Lelo bondimi yango, lelo mobali na yo apekisi yo. Lelo mobali na lobino kete kosala lisu bagag te pourquoi parce que ba ofi Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Non. Jérémie afinga bino na bagagi ya solo. Deborah yeba kolata te. Jérémie afinga kwa ya solo. Ba o wano late la biso na posa loko ama ki mama pupula no sa loko la o bwe o sa loko zo finga mais ezandenge na yo tangana leki nanga na université. Otangana ndeko nanga na université. Ezandenge na bino. Ezandenge na bino. Liza ti ba finga ka ye pa ya Jérémie. Yo elongi mabele kabwe en réalité Liza pas za penza kito penza ya gravité en réalité. Ko finga Liza maele nyo se vandi ona tolo na baga ko finga penza finga ka afinga ka ya solo. Si a to vanda ka to lali to la muki bijou la reine aye ko confirmer que ma sud o baloba ke ezara belle vie bijou la reine aye ko confirmer ngo. A confirmer ngo. Eloko lingi ba salote ko sala pe muninga te. Bino bo finga belle vite.
Bofingaka Belleville. Belleville songi. Belleville mutabomi théâtre. Belleville bobe. Siko Liza bake kango songi kuna ndeni. Eloko eka musanga. Bake kanga Liza songi kuna ndenge nini. Tande bobomi théâtre. Belleville azoko avancer na théâtre na azoko kende molo. Succès likola succès. Mais bino talande bozo boma théâtre mais bozo latisaka ber wana epa ya Belleville. Bozo boma théâtre mais bozo latisa ber epa ya mutu moko o azo avancer plus que bino. Likolo nango boke simba bakisi. Ka likola mamba théâtre boke simba bakisi. Lelo tolobela likambo ya décor. Décor azalo yoka na tango azaki pa Belleville, décor a kota mai. Presque batutu o ezalaka ke alongwe pa Belleville, o Belleville afinga ka Belleville hypocrite o Belleville boy. Soka balongwe esika bakenda bakota aka mai. Papa le akota mai Papa le ye wana akomi ko sakana na ye pa ya Jérémie Papa le wana respect nyo ceci là mais ba Jérémie ba batumo peut-être ba banda otala ba papa le na TV. Mais papa le alala kaka boy azuli kanisia longwa na ye. Papa le longo papa le ye wana respect sili. Papa le ye wana kotima ikaka boy tozo sunani. Tozo ye moko ka Liza ngoto lobela ka ye moko Liza mais Liza kota mai déjà. Liza yo kanaka lisute. Liza est-ce que ndenge Liza banda ko jouer pa ya Belleville na bagagi wana Liza kota mai ayoka na lisute to lobela likambo décor o asala ba vidéo mama Belleville na motema à l'occasion de rien bolingi te ba reprocher bino bolingi te ba loba na bino likambo boko ta ba jalousie mo place ba jalousie ezate décor banda longo e pa ya Belleville. Asali ba vidéo na sila awa tomoni na ba répétition basali ba vidéo na sila botangela biso théâtre nini o décor asali pa sila oye bimisi décor ndenga zalaki pe na famille bota pe nozo sentir décor azo vibrer botangela biso banda Belleville décor alongwe pa Belleville théâtre ni décor asali bozala vrai ba comédien bozo ko mbriara vie na bino moko likola motema mabe na bino nde ezo salaka bombriye ba vie na bino pelo bino sala ke mission ya osengela papa le mawa kuna ya osengela papa le kuna pa ba famille bota pe ba boyi ya na bato ebele ba famille bota ebele ba contacter nga ba boyi babi ba ko ata o mama Belleville linga zongisa papa le ba konzima te. Pourquoi? Parce que papa le alakisa ki hypocrisie selon papa le babi selon nini papa le alakisa ki hypocrisie et pa Belleville mais papa le bengana ka Belleville te. Belleville bengana ka papa lente pardon. Likola voyage à Dubaï. Papa le atiki showbiz. O bango nyonso bazalaki bato babundi pona Bella TV bazalaki. Mais papa le atika showbiz. Jérémie apona kaka dati o ya showbiz à Belleville. Yango nde Jérémie apona ki po mema bato na Dubaï. Abitika na kase na zo comme papa la zaka na mwa poste kuna tika na zwa bango papa le banda Jérémie azo papa le théâtre ni a jouer ate pas si là ate pas na ye moko Jérémie olongo la responsable mo boy olongo lié na maboke o tikotisi na gag mais jusqu'à présent bo kamusanga de bo comprendre Jérémie te. Mouko ba comédien belé bo comprendre que Jérémie eza mukolo ba comédien penza bo zope moi ba délivrance pe ya ba vie na bi bo comprendre Jérémie te poani Jérémie mutu nyonso zaka pembe na ye soka kayoki ka mutu wana lobaki boye mutu wana tongiye na Kevin Sidney bazala bien na bete bio lisola Kevin Sidney na Kevin Sidney bazala bien bazala atana problème moko te. Mais les kaka na tournage ka boy. Jérémie ba yebisi ke Kevin Sidney a tongi yo. Ka tango ayoki ka moko tonga wana. Jérémie azongomba moka kolango na mutu. Akangeli mwana batu kanda. Akangeli Kevin Sidney enemi sans akende kutuna. Sans alandela kaka ndengo wana ba comédien ba kotisa ba rando na ba ninga na bango ba comédien likola motema mabe. Po mutu mso akoya pana ayene ko inventer likambo ayene ko kosa likambo
Mais yo peut-être moza motema moto siko zolobi alobi na nga boye oke tokotala sali nga okangeli pe mutu kanda sans le savoir que mutu wana pusana ki pene na yo aye koloba no bongo po yina mutu eza ndengo wana batebele babimisa belvi mabe na makambo belvi aloba te bobimisa belvi mabe na makambo belvi aloba te lelo to yo kango kana ba chroniqueur a SB tokomo yo kango belvi azana e mabete bokosela ka belvi makambo sans belvi borotale mate sans belvi oui batu bakomo comprendre siko vérité za nini batu bakomo comprendre siko vérité ya likambo eza nini bino bokasi bokotsa belvi mai nde sila kota mai jamais bino bokasi bokotsa belvi mai sila aza actrice moko munene mais tala degré bokomisi sila likola barando na bino ezanga mutuna makolo siko bajara barando wana yango boyela yango belvi bokasaka belvi pa okota mai to belvi pa okota na distraction barando na bino boya awa bino moko belvi mobomi belvi kutachindaka bafinga belvi kutube tolala tolamuka ya gadia ye koloba belvi asalaka bajete belvi soko zofinga batu pona kombo na ya benganaka belvi soko sala confusion bino na bino confusion lelo Jérémie obebana na Liza bino bobebana te Jérémie na Liza bobebana te Liza okolongwa bagagi te Liza il faut sala bagagi pa ya Jérémie po bino kuna boza ba santu bino boa ba saint bino boa batu bobebana ka tenga na okamonde bobebana ka boya kana na réseaux sociaux na okamwa bino théâtre ezalaka bien tango bozalo sala nguna conscience Musana bino théâtre ezalaka bien tango bondo sala nguna conscience tango bondo sala ngo bino nyonso ensemble musana bino ezalaka bien mais tango bozwi kaka satana bokoti si boboma musala théâtre et comme ka soko moni deux personnes bavande sika moko seke botonga o esika bobebisa musala soko monika okoto atindelaki o message yo seke botongo muto akangaka basongi yenda zalaka songi Liramba Liza na Jérémie, to vandi, to tala, to zela ba audio o botonga ensemble ebima. Po ya bino ezala boye. Soki bo bebani après kaka quelques jours, to mona ba audio ebima. To mona ba audio ebima. To mona oh Jérémie aloba ki boye. Oh Liza pe kuna loba ki be. Boti ko bata manasima belle vie. Po to yoka ki yago bi aye loba. Tan yago la lobi alobi oh na makambo okutu kombo a belvie eza na kati kombo a belvie yo sani kombo a belvie eya osani na makambo na bino bobimisa kombo a belvie bozamba mature est-ce que belvie abengana Liza longwa ye moko na kimotema mabena ki keto motema keto jalousie oyo kaka envers belvie alongwa ye moko akomi basala kinga boye kubino bozaka soko zo tourner pa mutu ana zo lisu mutu musute apesa aka yo ba rôle so ba vandi so ata 2 fois 3 fois zo tourner te olongwe ki obandi ko loba mabe lobi mabe pona muninga wane okay ndenge Liza tango alongwaki ake pa ya Jérémie alobi mabe a belvie alobi croya ke pa Jérémie otikalaka kolongwa te. Après le lobo ya ebiso que Liza tongi Jérémie, Liza longwe pa Jérémie, pour Liza tongi Jérémie. Bilo kwana to lingi angote. Liza faut zala kuna. Jérémie faut accepter Liza. Liza ta tongi yo Jérémie faut joyer. Faut joyer. Bino bobe bino ba santu botonga te. Siko ba kisongi yo salani. Po ba pekisi ye na mobali na ye. Mais mobali na yaza na raison, soki mobali aboyi na mwasi na ya aboyi. Tande bozo mema musana bino ke zo kende ka pito pale. Mukomsu mutu mwa bima loba likambo pona bagaga Jérémie awa na TV. Mutu alobaka likambo ka na YouTube a propos bagaga Jérémie ke bagaga Jérémie zaka mafinga ke Jérémie afinga abatu ya tala Jérémie nga finga so paka tuzo wana surtout paka tuzo wana
Yepe un jour ezato yoka kaka paka tuzo boyebwe. Talane donc bato so basala gaga afinga ka bango. Ago finga pena ba réalité ezakati na bango. Mais elle kalukwa masieki. Elle kalukwa baje. Likola combien ba $50 ba pesa abino. To mona ka ba video basala ka ba gagi pena so mona gagi salami to seki to lembi. Mais bino ba gagi na bino ezaka mafinga. Éducation na kati ezate bo edika batu ndeti na nini. Mobala liza senge Mobala liza senge abando. Mobala liza pena senge abando abina liza na mono lisu na bagagi te. Po ani na bagagi na baba vinga aka liza mwasi tolo. Mabele wana. Bobo eskize nga po na terme. Ko finga aka liza elongi mabe. Tala elongi mabe. Tala bwe mobala munike makambo ofinga mwasi na nga aza pena bongo. Mobala moni paza aza pena bongo sko ya bino bokomi koya na TV makam na biso mutalo belango te toko loba makaba ba voisin bino pe boloba sko makam na bino biso to lobela tendeni makam na bino to lobela tendeni tandis que bino makam na biso bino pe boyaka ko lobela e comme biso so makam na biso mutalo bela te toko loba muta okima awazate toko loba. Bokomi yo Jérémie des fois ya koloba Jérémie bino boza kosoli likamboleke pa Bellevue ta Bellevue kosoli kwa directement boye nango bobandi ko finga bobandi loba na kamwe nde bolobeli likamba ndako ya Bellevue te na kamwe ndenge ndako ya Bellevue zibino minoko kangi bino minoko bolobeli yango te na kamwe. Po Bellevue comme instrument na bino ya koya ko fingara air nyonso Bellevue asala ki boye Bellevue ata bobe bandi bino kuna kombo Bellevue zanga te po boyebi ke soki boche kombo Bellevue te moye botala mizate boyebi ke so bolobeli kombo Bellevue te moye ezala moye ba video na bino sala moi succès ezate boyebi ke so bolobeli kombo Bellevue te moye bo pesa makam na bino sens ezate. Ndebo komaka Bellevue asala kiboye Bellevue kutu mutalu kiboye Bellevue Jérémie pa jine bakanga Bellevue atindi batu bachela nga poison Bellevue atindi batu basala boye Bellevue tala ndenge bino moko bomema maka tala nde bomema maka lelo te lobi te boyebaka mbuma mabe na théâtre aza nani botambusa kombo Bellevue te kaza mbuma mabe lelo te lobi te boyebaka mbuma mabe na théâtre aza nani boyebaka yango Bellevue apesa bino matière ta oloba na elisu te bomoni ba matière eza na réseaux sociaux matière ya te lelo to komo mona sila komo répondre Davina sila yepena yango millionnaire yango boye à répondre Davina directement tala penza bane ba olukango bino ba fan bino ba communicateur mingi ba fan kala kuto zaki okosela ba communicateur lelo to yo comprendre que bango ba leader ba tinda ba communicateur lelo to yo comprendre ngo alors Liza Bon partagez lenga penza place s'il vous plaît. Liza, ozana esika okendete. Liza silame pas Jérémie. Liza Jérémie aza mutu malamu Bellevue aza mutu mabe. Silame pas ya Jérémie. Liza yo otonga Jérémie na ndeni. Jérémie obebi yo ndo mwa malamu ti. Ke Bellevue nda mutu mabe. Yo tongi Jérémie. Silama kuna. Bo sila mata botongani bino boza batuku bo bimisa teke atonga ki asala ki boza batu bo bimisa ngote bo baka Bellevue kulusu boza batu bo bimisa ngote bo longwe pa Bellevue bo kende bo kota mai olongwe pa Bellevue ke na gag ba pesi au moins 2-3 gag tourner ba vlali sur esili mission na bango ekoki est-ce que bo comprendre teke ba oyaka olongola bino pona mission boza na ba vision te bozana ba vision te lelo papa la komo landa Jérémie na simatisi kasuka bando simba saki lokwa shikito simbe la Jérémie na ba téléphone tala mama Thérèse nda mikaba amikaba libonza et pas Jérémie mais Jérémie atala ka bino na bo mwana Jérémie atala bino na ba TV Jérémie atala rabino na ba TV ma Thérèse Jérémie atala yo na TV mais tala ndingo mi kabe pa Jérémie libonza
bakoma kotindaka bino wana soka zo ya aigle bionso bolali aigle moi mukia ya telemi a dominer bino eloni ezanga bino pe bosalo kwa ye eloni ezanga bona vision mukie yango ba mikie ba osakana bino vision mukie obanda théâtre liboso na yeme ya yebo ko aigle bozo yemba bozo la asomi mutu kabino yonso boye ko bibumi boye otala loko no bosimba papa la loko simba volonté metala papa zwa siko papa ale na famille bota zwa papa ale na JS production omona ke bokesi nyezali omona ke papa ale ya famille bota omona ina maturité omona ke papa ale ya koto bakitisi niveau obino bolinga yango wana bosilama bovanda kuna lizo kolongwe pa Jérémie te lelo bino mbale boza batu bobebana te na Cardozo ezalaka boye Jérémie abebanaka na Cardozo kaka likambo balobi na nga basa lokwa mwa mobali te lokwa mwa mwasi kolandaka ka bafinginga batonginga yo mwa mobali momonaka batu batongaka yo mwa mobali momezalaka batonga kinga Jérémie kande batongaka bata théâtre nyo sezaka Jérémie nde batongaka ezaka Jérémie nde baluka basali réputation Jérémie abebana na Cardozo ka likola makambo Jérémie abebana na Kevin Sydney ka likola makambo bongo Liza ozanani yo kasa so yo zuma makamba ya Bellevue yo teki yango koto teki yango koto nde koto kotika l'éternellement yaya moi ba $10 ba gaki bozwaka moi ozo ezate en réalité eloko sala abino boye eza po bozaka nde na motema mabe moni na tant que toza ba ime mutu nyonso aza na côté fort na ye ape na côté faible na ye tant que toza ba ime mutu nyonso ana côté fort ana côté faible mutu na muta kozala as mutu mutaza na spécialité na ye na ana ba point fort na ape na ba point faible na nga na ana ba côté fort na nga na ape na ba côté faible na nga mais eloko ezaka na ba comédien na biso bolinga beaucoup plus ko utiliser ba côté faible ya baninga ke ba côté fort na bango bino bokasi Marina Laba ndenge bavanda na Bellevue ndenge bakangama na Bellevue elingo la seke Marina Laba za 100% mosantu to mama Bella za 100% mosantu bana ba côté fort ba pe na ba côté faible mais amour na respect o bazo garder entre bango yango nde sala ke baza ba vivre longtemps baza na relation na bango ensemble. Si on a pas batu mususu eza na jalousie amona ke muninga to bandaka ndeti Liza monaka ke muninga to bandaka na ye muninga to kola na ye po Liza zaki camarade na Bellevue Liza ba meta pinga na so ba génération ba Liza meta pinga génération ba Liza bazala pe ba camarade Liza amona ke tala ba Bellevue ndenge ba évoluer tala ngai ndenge na tikali ka boye ata groupe nanga na sali tata chaîne na YouTube ata nini bona na ngoti siko ya laksa nini ye siko laksa nini et place n ekota kayango wana pourquoi bolingo penda véritable amour na muninga ezate so za na véritable amour na muninga ata muninga za ko évoluer ata muninga sombi mapangu elobele lote o sepela na ye oko sepela na élévation ya muninga na opoza na véritable amour envers lui mais so oza na véritable amour te na muninga na yo ata muninga na teka inte e bando salo pasi bando salo motema keto yango wana eza mitema mabe ya ba comédien na biso lelo comédien lingi yende avancer muninga mususu avancer te so ekomi avancement ya muninga mususu ya boti motema mabe ya zui jalousie atie ya zui motema mabe atie liboso so ke ekomi na tour baninga mususu to lingana de vrai boza na bolingo penza ya solo wana mitema boza pena na bolingo solo na mitema na bino eza malambo ti ko lingana ya bazizani wana muta azozo po tombola o bolinga te me bolinga muta azozo bino pona lokumu na yemoko Jérémie utiliser bino pona lokumu na yemoko Jérémie azoko utiliser bino pona lokumu na yemoko likono ngo azo finga ka bino azo kitisa ka bino tala
kanda na matanga Vanessa Batuz. Équipe Momba Jérémy Chabani babengi bango. Jérémy ye wana zui flair apesi mutu. Mwana na ozo jouer kana rôle ya baba mangale belé bona yebi kombonete. Ye wana ba yena Jérémy ba mati. Bango nde ba mataki likola podium e place matanga place njoto muwe ezalaki. Papa la linga mataba kanga na oka kana moko no bi papa le. Ebi nango Jérémy bowe ebi nango Bellevue kandi bowe la nini. Bowela nini? Esiko vandi na oba vandi sio pena na kiti pena ya ba chiffon ya musuni. Bowela kiti ya plastique. Bowela nini? Esa la makanda. Na koyoka ba audio bimi Lisa zoloba ke amoninga atangu Jérémy azo reprocher Lisa foloba ke omoninga shikito na Alain omunelaka no yango loko loko mubwe na motema pona yebi valeur a papa Alain azalaki nango na famille Bota na yebi valeur ya papa Alain azalaki nango epa ya Bellevue na yebi combien papa Alain bande kozwa Bellevue na combien Bellevue bande kozwa papa Alain na yebi respect o mabela abande kopesa papa Alain siko kotala koto Lisa loba omoninga Alain mabana omonilaka ta sika bukinda komikitisa ba komedia botika lesika moko bokanga matoi eloko yebo mabino za biyoka oyokita okota lobaki bo eponanga ozyango tiango na motema otie na misala otie na motema ozipe kando kangi ozipe motema mabe okotisi olatisi on pe motema mabe olatisi on pe poso elati pe lamba ezipe forme okomi pe songi lelo soki décor le bia bimana TV décor bimana TV abutu na décor to tuna ebiso so décor bo wela ni na Bellevue akanga munako lobate botu na décor Bellevue sala onini Bellevue lobana onini Bellevue bengana Bellevue sala oni au lobate papa leso ka bibi botunye bo wela ni na Bellevue peut-être au lobate mais ala nini na yokaki kutu balobaki boye ngana yaki tournage te balobaki boye kutu bazongisa ki boye batonga kinga kutu mama biso to aka na nzela mususu te to kolanda bobele senzila na ye po kuna to mona ko malonga ezali kuna to mona malonga ezali kuna to mona respect kuna to mona nyoso ya malonga do bino tabo mona ngo malonga te atabo yaka ko finga kabana na biso me kuna to mona nzela mususu te na kolanda bobele senze kuna na mona ka nzela wana po kote na bino buzobeleki kofinga na bino koya lelo boya loba bokota makam na biso te na yo bimisango na réseaux sociaux mutu na bino moko alali alamuki olobi matière ezate tika na zolikambo na bimisango ba voisin bayoka siko bino ka bolobelongo biso nde tolobela te toke nango biso nyonso na réseaux sociaux Lisa kolongwe pa ya Jérémy te Jérémy asime kotonga ya Lisa il faut asimango ata Lisa tongyo jusqu'à supporter bino boko beba na te po bino mbalde bobeba ni ba secret kobima bino boko beba na rate bino boko mbatande Bellevue da bino mi bale fu bozala kaka bino mi bale botonga na te comme bino bozala na amour vrai. Pouvez pas Bellevue bozaki na amour vrai. Alors bino mi balé sko boza na amour vrai. Bino boko tonga te bobe banelani. Pona bino mi balé boa ba santu. O boyela biso na réseaux sociaux que Jérémy bino mi balé boa ba santu na Lisa. Ke muto aza mo santu te. Muto pena aza pena nani mami wata. Ezaki nde Bellevue. Bino bozaki ba santu. Siko bino ba santu bobe banandeni. Bino basantu bobe banandeni courage na Bellevue kanzi na loba toujours kota la Bellevue kanzi o mona ke innocence mo kati na ye ata bino bonzima ngo te me biso to nzima ngo tango tala ye o mona innocence mo kati na ye siko ki innocence wana we za kati na ye yango bomoni ba film asalaka ekenda malamu yango bomoni ba titre ba film na ye ezala kitoko yango bomoni ba film na ye ezala éducatif
Ba filme na yo mona tocho mona filme ya homicide ay ucho saleme film homicide awa et salemi na vie réelle sore zaki ke film on bimi après makambo et salema ki wana me boye ko tonga a copier a salbi ba film nyonso ya Belleville o mona ngo salimaka film na ye kenda ka ndenga teli titre na ye ndenge film na ye zo kende siko bino bozaka bovandeli kombo na ye na baminoko na bino atonga ki biso sala ki beme bo kita liza la kisanga ta pièce théâtre o liza koma ata ka casting moko bo liza sala ya gag bo tuela biso ngo mais soko vandaki nona muninga kipe ya yo mambo muninga etali yo te yo kende ka ko jouer ke ka o tourner kipe ya yo sala vie na yo na bokebi nyonso na malembe nyonso mais bolingi pressé tale siki me mabino kuna pe oki okabwani olapinda inosala lisu théâtre te olapinda ipoza nesika su yo okende te po mobali na apekisi yo théâtre te mapekisi yo bagagi en réalité de bapekisi yo bagagi il faut que la théâtre mais comme on mi limite o se limita de na bagagi on esika mso okende te yango komina osala su maboke te olapindai botale Botimba. Merci beaucoup. Partagez les bisous de quoi en tout cas na PC binombo tete na débit. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Moi c'est Irsil Botelo TV. Alors tant qu'on continue la chaîne na biso s'abonner, commenter, liker, partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger et uzala malamu mingi. Nzamba lola pambola mutuno sa tsara loboro na chaîne na biso. Aimer, partager, partout, ndeko non sa yemaka, ndeko non sa partageaka, nzamba lola pambola. Autant vous s'abonner, activez les biso ka cloche de notification, pardon, vous comprenez nga oloba mbambo eleki. Activez les biso ka cloche de notification pour que prochainement, tant que tu as analyse na biso, bolanda biso, ici kanyon so ozala. Nganda na nanga bona sa nanga anti mafinga. Donc nganda na abo ata bo fingi na binunga, ata bo lobi, et ça la nanga eloko mon côté. Et ça, l'anga et l'oko moto pour yesu kutu ba finga kai donc c'est ça. Tokutani à la prochaine occasion. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.